Yvette Okamwisinga lelo pe okomi sous polémique bino na bino bomo finga na boyo kisa public soni ya makasi Ozaki mukala Karine Mokonzi Ozaki mukala Karine Mokonzi lelo yo okomi mukala ya Grace Tembo eza en sens te Nalela bino ya dega Betima Sengukwid Mada et si koza vraiment ba coup de chapeau babi 100% polémique ezui flashing et tararat Gusta la Rose à la guerrière Mikolo Bobenganga la guerrière pour na yemabe Maître Barik Modepasse mon ami artiste Kingakati avec Zara Star Zara mon ami Billy Bilonda mon président Alechitu Mayonnaise babi mon boss papa Davlubama lelo eza flashing et babi 100% polémique quand ndenge zalaka Yvette lelo na lobi mambo Yvette Kalombo eza vraiment passé ça la passé comment yo Yvette Rose à la boye ça n'a pas de sens bon excusez nga pona côté français pour son habito soit na français muto le kanga zate son loba pe na sala boye corporel et sala pona moi si na pembe na nyonso lelo eza 100% polémique quand des alara Yvette Kalombo kamwe si batu na yope mais comment ça fait yondo zawana ko ozaki mukala Karine Mokonzi Ozaki mukala Karine Mokonzi lelo yo okomi mukala ya Grace Tembo eza en sens te eza vraiment en sens te comment ça fait so bomoni mwasi akomoza mukala c'est kana chance te pour ça fille de chance ozala mukala ya mututé lelo komi mukala Grace Tembo comme finga Karine Mokonzi tobo ite Karine Mokonzi finge amabe azala pe mabe ya problème te azala kitoko te wana mbiso nyonso toyebi mais ya kitoko te yo ozaki mukala Karine Mokonzi okomi na lisusu mukala ya Grace Tembo ya ngape ya mwasi abwaka maboye Gusta la Rose na bwaka makasi ntongo pembe lisusu likona ngo bakisela mwasi na mbongo nakeza mukala mutu jamais Grace Tembo ninga zawana ana mwa mukie par rapport na yo ok koma mukala ya Grace Tembo et na sens te mambo bino no sobo sala mefuta manase lelo bo sala mabe we éviter que lobi boluka libala komi yo libala ezo ya to komo luka libala na force bino pe bino bato ndeti Karine Mokonzi Grace Tembo bonzima ke mwana mwasa za mukala na yo si abotolo mubalit na sens te bino boye ba te muto yo che mukala comme jalouse na yo botolo mobali sala mambo mo boye ya bien te ba na gentil makasi lokwa gentil apine na ebisi bino gentil makasi okoka akomi pe mukala vraiment eza en sens te eza na sens te jamais ko koma mukala ya Grace Tembo Yvette Okamwisinga lelo pe okomi sous polémique bino na bino bomo finga na boyo kisa public soni ya makasi bando kenda soki poto okenda kutu poto te okosa bato kenda poto okosi bato kenda poto kenda no poto te ezala nango formol mobala poto ozaki na ye wana mobala poto aboyi yo Yvette Kalombo pardon Luka Nzambe ou bien vendre sa famille et na sens te yo bando zala no ka ba mukala bato kamwe ici bato ke koma pena mukala pena ya Grace Tembo na age no mukala jamais obeta katolo nana mobala poto yo sakana mibala poto lobo kutana o bien bato formol bolimbisa na linga bino mingi me okutana pena muta formol na sens telelo zap est-ce que mobala ngwa na yo Gisèle Kalombo komo chape munoko make-up ebele kaka lobo fingi bato sia make-up na sens te bazwara vite en yomo oza mukolo moko boye ozo
faut osa responsable na vie. Faut osa responsable. Bilala la la. Eh, Gisèle Kalombo et Luka Nzambe na ebisio ma chérie. Luka Nzambe pardon. Yvette Kalombo. Luka Nzambe eza en sens te bilala la la na age no comme on lala pa bato. OK ah olali pa bato. OK pa camarade olali. Yo ebite ko lala la pa bato zo bututu. Libala ngo ozwande nini. Kasi babo tutu na yango ezo mema okoma mukala ti. Okoma pena mukala pena batali mukala e jamais et na sens te. Filo kwa nga pena boende na abwela rose libanga na Instagram na bwa kama makasi moi ça pembe lisusu tande nazo éclairer siko na nde nazaka abwale na koma siko mukala pona nini ezalaka te Yvette Luka vie wana eza pona nga na obenga ngo eza ba distraction on se distraire pour rien. Au fingi Karine Mokunzi ama baby sonyo stoye bia za elongi mabe. Tobo iteme ozaki mukala muninga. Comment ça fait si olongo mukala na ye ore koma mukala grâce tembo mutu lokwa grâce tembo. O to yoka mobala poto baboya na lisusu. Do bino no sondie po boaka na mababe ya na sens te. Bazonga ni lisusu. Seka bosa ni loko. Ya na sens te. Et ça vraiment dans sens te Yvette Luka vie soko komi mwasi mongo boye oya koko mamukala okabula rabatu eza mabe vie no ezala resté vie ezala resté Yvette tike loko wana Yvette Kalombo eza na sens te tike loko wana comment ça fait ti osala babilo mongo boye oyo eza sens te mutu loko ngana koko mamukala Karine Mokonzi te. Lelo tilobi anakuna. Jamais. Ata yo Yvette Kalombo, gusta la rosa, na roko mamukala note. Ata sope ya grâce tembo. Na roko mamukala na binote. Jamais. Jamais. Comment ça fait-il? Bon, mais maman bongo, on dirait, bon, vendre na bande de l'école. Bon, ça la babilo, comment boye. Oh, vraiment, et qu'on s'appelle ça batouté. Moi ça zora mobile azui mobile na ye bon vivre baza bien poko koma de mukala neza wana jamais mukala ezaka nini olala na ndako camarade nyoso osala akei akoti na hotel asisi na mobile netango kita akabeli ombongo vie mabe et apa vie mabe makasi asali boye yo sala vie mabe vie mabe na ebisi bino bosala eloko ana tente bosala ngo bomi yeba te bosala ngo pourquoi batuton botala fia na zaki mukala boye e kozaka ba problème ebele lelo yo kokoma mukala grâce tembo wana yo kasi mibali batantaka te mobala grâce tembo wana pa ko tante yo alingi yo pe bon donc esika basi bazali problème ezanga te. Et si kabasi bazali problème ezala kaka. Yo lelo ko sala sope ndenge nini. Oko sala sope ndenge nini boye. Mais oye bate loko sala oye bate. Ozo ye bate. Oye bate. To sala ngono mona ndinga ba professionnel tout ça là on a bandinga ba professionnel basi ya lelo ba koma sage basi ba koma sage tant amoni jamais nga na roza na mukala mutute so na sali boye na koma surtout biso basi ya pembe boye to mona problème yo mala moi sa pemba kezala mukala mutu c'est que mababe on komi ngai mbala 900 milliards c'est que na vendre sa famille et en sens te tout si ka babilo msusu to mi mango mabe to mi mabilo msu mabe makasi si ba grâce tembo na bazaka pe ba pire na ba Karine Mokonzi lelo bakabwana et ako créer polémique so linga ki ke so olongwa ki mukala ya Karine Mokonzi fa ko changer mutu oko ke mukala grâce tembo te et sopa yo et sopa makasi et sopo pena lelo tilobi na kuna sopo et sopa yo maman
fille a comme un soutien il n'a pas fille mon boy na bois comme nanga na bois comme moi cabello nanga cher na bois comme na moi parfum bien na bois comme na ni lamba bien jamais na ko koma sope mukala mutu et ça freinage maman et a freinage Yvette et ça freinage Yvette Kalombo et ça freinage maman et a créé ba polémique mon boye inutile o créé ba polémique mon boye o ezanga na mutuna makolo o eza monde YouTube tant yo sala bon éviter que monde entier ba oyeba ya monde YouTube Yvette siko tango kende kuna ozaki na Karine Mokonzi bien lelo okoma finga Mokonzi to boyite tango zape koto na ngambu awa ya so pe grâce tembo soi-disant yebisanga sikoyo o me mama bango nini c'est que yepe tango ye wana pa grâce tembo ya na mabete donc ya za mabete te to loba non ya c'est que na mabete poto yeba te to kindi wapi boluka nzambe mwana mwasi jamais koza bilala OK place au lali OK place au lali olongwe au lali siko bando changer bango ka bongo so olongwe mukala grâce tembo koma sumukala nani o koma sumukala nani te to loba so olongwe mukala grâce tembo koma sumukala nani to yeba o to sala eza sens te to luka nzambe mutu atambola na conscience na morale so za conscience na morale te o tambwisa vie na malonga te vie no ebando kende bona age okomi nango oza mutu mofo za responsable neti nga na ndaku na ngai mutu afinga ngai te na vivra chez moi na lingi te so ndenge nini non faut za la mutu moza responsable na ba ndenge bat ba yeba so pende nini Yvette Kalombo jamais koza mukala jamais o panza makita o kende place au lobby mabe OK place au lobby po nini nyoso na kapoluka ka place au lala betima sengu kwidma de sikoza moi sa pembe babi mikolo tambo na jeep vimba wo pokoka na lela bino ya tro yango muna na pesa bino conseil eza nini conseil ezali boye baka ko vivre na baninga lelo so kabona muninga oyo kokelo ba mumbabe muninga opa na ye koto te o créer trouble pour lelo so ki pe Karine Mokonzi na ba yokani na grâce tembo ba bimiso mutu mabe oya ozanga na place olala faut ba te appeler place en olala oya ozanga na place olala les en sens to kende wapi tozo kende wapi ofinga Karine Mokonzi amunoko solo ofinga yo lo baba n'importe quoi Mokonzi boye ata muninga na mauvaise haleine faut ou garder secret bo embrassa na tonde nini yango yokaki muno solo dobo komo finga na babilo mo boye monde entier ba komo yeba boyo so finga muninga muno solo boyo c'est que yoti kuno zara bien botolo banine ba finga pe bongo te poso kute pe na bato ba finga ka ba fingo makasi eza bien te tango zaki na muninga otika kiye grâce tembo po kei elo ni nyongo zwa kuna ponga moni elo zwa kuna pe yati bilala lala baninga so za ne loko te otongi atanda ku mwa manzanzati okomo lia na le restaurant ko sabso resto so pesa ramalewa okomo lia na ba restaurant wana place au vanda te donc okoma no pe na peuple nomade peuple nomade yana sens te okoma no piéton otamboli koto na age no pe na bilala la place au lala penzeza okoluka place au lala bo mibali obimana bangwana bako pesa atate moi quelques euros nde babwa ki la gusta la rosa moi quelques euros moma singwa za ravai na ndaku ne pe na bo babwa ki les euros wo Lukanzambe Yvette Lukanzambe za sens te okomozwa succès na sima baninga baotala mwasi kaka telemi bwenzoka mukala peda donc mukala original do yo pena moni obotama na kimukale
ou bien ton maman no abimisa yo ton abimisa ko penda ayebisaka abi ma fille tu es belle si sera mukala. Ça n'a pas de sens. T'es non le français pour na siliki. Je vais parler. Oh, c'est quoi ça? Qui mukala ngola tsango batu nyonso ba koza mukala. Boni ko mama. Ils en sens te. Yo la tabatu nyonso ki mukala no poani. Oh la ti sabatu nyonso ki mukala no par rapport ya quoi? Tozala no batu, tozala vraiment batu. Tant osala loko fo yebaka osala nini na vie faut za sage na vie batambola te bitambola tambola otambola loko ali bata o finga muninga nzoka yo po ane loko te wane loko te loti lobiti lobi na kuno wane loko te o finga muninga par rapport à quoi? Oh yo otambola na moto ba moto on peut so le likole bukani ata vélo sombate. Emsu mokonza no finga kutata na mutuka yoza nango mokonza ope na nzimi te na nzimi pe tala na mutuka Gusta la Rosa libanga na Instagram na boma mutu ba ero alataka boy mokonza ope do bino na bino bo welela bwana bino pe ne loko te emsu mutuka po na ngote si jamais jamais vani sa famille et sa famille maman po anini ngai na komaka na via kimukala c'est que bino bosela ngelo mona famille en bongo jamais roza na vie wana yo pena mukala Karine Mokonzo longwe pa Mokonzo komi pa grâce tembo maman kota dans la chambre ça ta prière à délivrance ya 0 heure olong la milimo wana kimukala eza na sensité otambo na moto vélo apa mwana ngote munoko ebele maman lukata mobali mo boye kutuko mo bakatula swafana o basala wana ovanda ata ndako eza kikuku ozo lala ata olamuki c'est ça la vie olala ata olamuki po boye penedo eza nga na benga ngo eza envoûtement makasi mama luka nzambe na ndenga mabete luka nzambe makasi so luki nzambe te na ebite luka pena nzambe so luki nzambe te apasi pona yo tant que osala kisongi songi pona ebi ba jara ba fi o basala kimukala wana bazana kisongi songi mabe po lempa oka opese biloko olia opese mwa bière opese eloko mo bwa lia po osala ngo kaka ya buloni ya cop nai ngasko ba jara ba fia ba mukala bon po lelo okolonga pe pa grâce tembo e pa Gusta la Rosa okuta na pena na libenda moto c'est que yo donc Karine Mokonzi na grâce tembo boye ba mambutin bonzi mamutaza mukala na bino boto me pe mibaliti balali pe ba sale lotin eza sensité luka vina yo ke o bando finga bifinga finga or ke yo mo zane lokote bino misat boelani bino misat pe bwane lote bwane lokote vie eza bongo te vie faut la mutu mo boza na simplicité ya bien vie faut za mutu mo bo oyeba lelo ko fungola pe mbangai o fungola mbango zo finga pe tango zo finga bongo fo mitala yo moko za kandeni fo mitala kati ozaka ndeni omifinga ozofinga ozala na ndeni mpona yebi vino de A Z wana elote vraiment émission na biso ezalaki mpena tokomokende e conseil onga na opesa bozaka sage na vie na lela bino tellement ya trop bino nyonso bacoup de chapeau bosabonner na Libanga TV quand nde ezalaka vraiment babi vitesse age koleka Android je vous aime ya trop goodbye merci.